kuna kutanga ya malabisa. Kuna bayi eta tutanga déjà ikadami bali. Tutanga kiambo na mukanda absent chapitre 13 verset 6. Bible pour tout dans mukanda de Deutéronome chapitre 5 et à 21. Nesika oyo pour mukanda biso tutanga mukanda ya Matthieu chapitre 26 verset 51 à 56. Tulubi tukutaka mukanda Matthieu 26 51 à 56. Celui qui moni est allé dans l'Église. Mon Dieu mukanda est allé à l'arrestation de Jésus. Tukutaka la kuba tatama kwa Musa. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée perdront par l'épée. Parce que je ne puisse pas écouter mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Comment donc s'accomplirait l'écriture, d'après lequel il doit être ainsi? En ce moment, je dis à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, j'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes puissent accomplir. Tout ici, la voix de la main de mon Amen. Tout est là. Na kuka tataya mwana kama Musa tatazabe uloito tatama Musa tubenge tukufu tutoni botoni pakatoka kiso utatawale likoni lelo mokoyenga biso bana bayo toye bisika oyo tasina kolesa molimo wa biso ngai mungu na yo kokonami ngai kokola yo kwendi natala interprète ya kopesa mangakoma yo epai ya bana na yo bayebisika oyo papa ngai liboso nani liboso na yo obele mokupamba masumu na ngai papa ezali lokola moto oyo akokangaka mazita na singa lizita moko na singa ezali lokola masumu oyo na kosalaka kasi na singa ete sukola ngai libisa ngai pesa baloko na monoko na ngai napesa bana na yo papa te mokolo moko ya pasi kozali kozela biso na mokolo wana kokuna biso ese toyokaki ese tomongonaki motema kotomongonaki te yango toseki ete papa dispose mitema ya bana na yo po ete mayeke kozwa etamisa bomoi na biso na komba tatama na kombo na mosantu amen. Na kombo ya tatama na kombo na mosantu lelo tozali le 2 juin sanza ko tokoti ya juin ezali sanza ko ezali na événement surtout na demoba toyebi ete na nsima mikolo moke tozala mokolo ya 6 juin oyo ezali mokolo ya envahissement ya ville sainte nkamba na nouvelle jérusalem nde na suka ya sanza oyo ekozala mokolo oyo mosomi epesamaki na mboka Congo tolobeli yango parce ezali parmi bacause oyo bitumba papasi motumbango wakomaki ayelaki na mokili ezalaki ya kosikola to kolibere poso mwindu ongai na tozali totangaki liboso na mokanda ya Psaume chapitre 13 verset 1 à 6. Psaume totangi ezali ya David Psaume ezali banzembo oyo bakoko na biso bana Israele babandaki koyeba mpona kosambela kokumisa tata Nzambe to mpona kolela na kati ya bapsaume wana ezalaki kompoze ndenge toyebeli yango na ntina monga tokokota makasi na historique na yango te me toyebi ete David akomaki Asaf akomaki bana nkolo bakomaki Salomo akomaki mpe baingoni to
bato bazalaki lokola bamama bakomaki me lokola basi bazalaki mingi na ntango wana na considération te bakombo na bakotamaki te yango ezalaki motu ya 150 kasi oyo totaki mokolo lelo ezali somme de David akomaki biso oyo na ntina ya libondeli ezali biso moko asalaki yango na ntina ya kosambela epai ya tata Nzambe ye alobi nini na biso oyo azali kotuna tata Nzambe kino mokolo nini tata Nzambe mpasi na ngai kosila kino mokolo nini molimo na ngai ekozala ya kokunisama azali kolela papa azali na pasi amoni ete soki nasengi epai tata Nzambe te na kosenga epai ya nani tala banguna bazimi ngai kasi na kokende epai ya nani wana ezali kolela ya kongo na biso David batata bamama ngai nayo etaki monene soki tokomi na mokokoso posa na biso ekozalaka ye tozoba libiki me libiki na yo okozela yango epai ya nani. La première des choses David asalaki ezalaki reconnaissance ya Nzambe etaki sauveur na ye to etaki mobikisi yango wana ekolela epai ya Nzambe me na mokili to kati na biso bato mingi oleke Nzambe azala mobikisi na ye azali peut-être na mobikisi mosusu ntango mokoso ezwami to likambo yebi ye azali kokende epai ya motu wana toyebi biso nyonso oyo tozali koloba me kasi soki otie tata Nzambe na centre ya makambo na yo nyonso na ntango wana ntango kosenga ye akopesa eyano na mayele ozali kosenga koko na biso David asengaki abandaki kozwa biyano mingi ezali babondeli papa te ngai nayo bayebisi biso ete monduki ya mondimi ezali libondeli me kasi libondeli okobondela yango lolenge nini na etadi nini esengeli kobondela ese na kati ya masumu atosambeli tata Nzambe akoyoka yo eyano ezali akoyoka yo te yango esengeli ngai na yo to zala na ezaleli ya malamu pamba te Satana azali lokola nkoyi oyo azali na posa ya kokanga nyama akozalaka nzinga bisika tozali yeba ete bisika ovandi Satana azali mopanzi objectif na ye ezali ya koampeshe libondeli na yo ekoma epai ya tata Nzambe papa ndenge na kotima parmi bamagistère na ye ayebisaki biso ete ntango tata Nzambe azali kosala motu Satana azalaki tila mopanzi azali kokengela me azali kosala motu mpona nini me azali kokengela objectif na ye ezalaki nini yango ngai na yo ntango toyebi ete Satana depuis la nuit des temps azali koexiste kino mokola lelo azali yo okozala ndenge nini mpona kokima ye esengeli ngai na yo tata mama tososola po tata Nzambe azala sauveur na yo to abati na yo esengeli yo moko omipongisa oyeba okotambola ndenge nini oyeba ezali na yo ezali ndenge nini yo ozali monini ntango nyonso okotaka meme likambo ezali yo te okozala expose okokutana na likambo ya monene oyo okobima na kati na yango te tokokola ba parenthèse moke tata moko akendaki na nkamba epai ya papa Simon Maokangani ndenge tokokenda na biso baso mpona kozwa libiki ntango papa akoti akutani na papa basololi papa Simon Maokangani ayebisi ete boni mama azali libanda lingomba kino mokola lelo papa nzoto eninganaki me mama makanisi ya papa ezalaki mama sika azala mobali ya sika lokola azali libanda lingomba biso batata toyebi mingi eza mama azali mobali ya sika voyage to mobembo ya papa ekatalaki na nkamba azoli mbangu mpona kokokutana na mama makambo nini ozali mama nivo papa esango ozali libanda lingomba
On a nous ça la maman comprend mais papa la salle de côté. Non, si c'est comme ça pour que les frères papa. Dans mon poussé par quelqu'un qui n'a pas réussi les frères papa. Papa si mon maman qui a gagné. Aïe si maman, vous êtes pas dans le moment qui est dans mon journée qui est occupé là. Maman s'attendait que papa pour le baguette, maman yo, il m'a papa mon bon ami, il m'a dit autant. Il n'est pas pour ce qu'on dit, mais papa est ici, qui était dans mon journée, sans là, autour de la voyée, papa ne nous a pas de combat. Maman a samé là, à zone qui va lui parler avec papa le lui poser la balle de combat. Jusqu'à la troisième fois. Né papa Simon Imam, qui a gagné la balle de les mémoires. Après cette date, maman, vous avez bien certain, par exemple, 2 juin 2024. Au Québec, on a la course Nazano, au côté de la pavillon 5, au côté de la maman Mibali, mon voilà attaqué la mer Moutane, mon voilà attaqué la mer Pépé. Au Bandé, on se le dit, papa n'a pas maman. Voilà pour les attaques, maman, pas pour nous, n'a pas payé. Bon, selon la Bango, maman va l'attendre, on va dire qu'on va tout mieux sur maman Moussous. Yo, on est mieux, oui, maman, on a épié. Songi les gars, maman, on a moyen de bagages, ça n'a pas à aller. Alors, papa le dit, maman, on a bazar qui va nous. Bazar qui n'a pas ça pour maman, on a dit, on a une signature moko. Yo, on a une signature pour maman, on a pas. Yango, maman, yo, on a dit, bazar qui va pas parler au coma. Patata à maman. Maman, on a une chance. Papa, si mon gagné a révélé pour aider à la musique, et puis cette opportunité à aussi dans mon émission. Naïna yo, c'est ma signature boni, on a comme ma batterie pour aller à la casa. Ma signature boni aussi au tiers, on a comme ma batterie à battre. Na songi, na lukuta, jalousie, na ma comme Yango Sengeli, Nainayo, Tata, Maman, Mondi, Mona, Papa, c'est 7 points. Bongisa, Ezali, Nayo, Nayo, Souzani, Mosa. On est tout à mon canal de Théronom. Nous avons lu dans le livre de Deutéronome 5, chapitre 1, jusqu'à 21, c'est les décalogues. Dans ce livre, Moïse est en train de rappeler aux Israéliens, aux Israélites à l'époque, les commandements de Dieu. Pourquoi Moïse appelle ces commandements? Parce que ces commandements avaient déjà été enseignés. Je pense bien qu'on ne peut rappeler quelque chose que si jamais la chose n'est pas bien respectée. Parce que quand vous avez reçu les commandements de Dieu, si nos ancêtres Israélites avaient respecté ces commandements, Moïse n'aurait pas dû les rappeler. Maintenant, il vient rappeler pour leur dire que voilà, mes chers frères et sœurs, je vous rappelle ces commandements parce que quand Dieu l'avait donné, ce n'était pas à nos parents ou à nos parents qui l'avaient donné, mais c'était à toi et moi que Dieu nous a donné ces commandements. Mais aujourd'hui, personne entre nous ne les respecte. Pourquoi ils ne voulaient pas respecter ces commandements? Premièrement, parmi eux, ils se disaient d'abord, comment est-ce qu'une personne comme Moïse peut nous dire des choses? Pourquoi Dieu ne peut parler qu'à lui tout seul? Pourquoi Dieu ne nous parle pas? C'est comme nous disons aujourd'hui. Et pourtant, Dieu, étant l'éternel et le Seigneur, peut faire tout ce qu'il veut à n'importe qui. Déjà, quand les seigneurs voulaient donner les commandements aux enfants d'Israël, quand ils les avaient appelés, Moïse était prudent. Il savait qu'ils avaient 12 tribus. Israël avait 12 tribus comme nous savons tous. Il avait choisi un représentant parmi les 12. Mais quand ils sont partis arriver là-bas, le moment où ils ont vu Dieu venir,
Dans le feu, ils avaient reçu peur. Mais avant de partir, tout le monde ne croyait pas à Moïse. Quand Moïse leur disait, voilà ce que Dieu veut, voilà voici ce que nous devons faire, personne ne croyait. Mais quand ils ont vu le feu venir, ils avaient peur. C'est eux-mêmes qui ont demandé à Moïse, Moïse, s'il te plaît, va tout seul, récupère le commandement et donne-les-nous. Nous les respecterons. Là-dessus, la Bible nous dit, ceux qui avaient levé leur visage, ils avaient vu les dos de Dieu. C'est là aussi que nous devons comprendre que Dieu est énorme. Moi et toi aujourd'hui, beaucoup d'entre nous avons compris, et c'est qu'il y a ceux qui ont encore des doutes, mais là, c'est là la phrase qui vient confirmer que Dieu était une personne. Si c'était un animal, il n'aurait pas dû voir son dos. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Nos grands-parents, les Israélites, refusèrent toujours à respecter les commandements de Dieu. Moïse ne comprenait pas pourquoi les gens qui ont souffert à Israël, pourquoi les gens que j'ai ramenés ici, les gens qui ont traversé la mer Rouge à sec, sans donner goutte d'eau, peuvent oublier tout ce que Dieu a fait envers eux. Voilà, c'est pourquoi ils appellent pour leur dire que aujourd'hui, je viens vous rappeler les 10 commandements. Nous, État Kimbanguiste, fidèles de la paroisse de Paris Saint-Ouen, Papa Simon Kimbangu ne fait que nous rappeler les commandements de Dieu. Parce que quand il regarde dans son écran géant, il voit qu'aujourd'hui les Kimbanguistes ne sont pas en mesure de respecter ce qui est le commandement de Dieu. La question nous est posée à tous. Est-ce que nous respectons les commandements comme il se doit, comme on nous l'avait donné? État de Kimbanguiste, à part les 10 commandements, nous avons le précepte, nous avons les interdits inaliénables et nous avons les obligations inaliénables. Mais aujourd'hui, chacun de nous tire le peuple de son côté. Ceux qui sont dans la fornication, si jamais tu prêches la fornication, il est contre moi. Celui qui est sorcier, si jamais tu parles de la sorcellerie, cette personne, je pense, ne te saluera même plus jamais. Mais comment ça se fait? Et pourtant, la Bible nous enseigne très bien que tous les 600 000 Israélites de l'époque avaient tous béni. Pensons-nous que parmi les 600 000, il n'y avait pas si je peux le dire, des bels hommes, des belles femmes qui avaient des valeurs. Il y avait toutes les catégories d'hommes à cette époque-là. Mais Dieu n'avait pas pitié de nous. Sachant qu'aujourd'hui, si nous ne respectons pas, notre sort sera la mort. Il n'y a pas longtemps, Papa Simon Kimbangu nous a demandé de rappeler. Nous avons tout suivi, même ici dans notre paroisse, on avait rappelé les commandements. Pourquoi il nous a demandé de faire ça? Si jamais nous respectons bien ces commandements, pourquoi Papa Simon Kimbangu pouvait nous demander de rappeler les commandements à tous les chrétiens? Et c'est dans toutes les paroisses du monde entier qu'on avait rappelé ces commandements. La question se pose à chacun de nous. On ne condamne personne. Que chacun de nous puisse voir autour de lui comment est-ce qu'il marche, comment il respecte ses commandements. Si jamais nous ne respectons pas ces commandements, il n'y a pas 10 000 chemins, sachant que nous allons mourir. Et la mort, ce n'est pas seulement mourir à la fin de sa vie. Notre âme peut déjà être morte depuis longtemps. Et du moment où ton esprit ou ton âme est déjà mort, tu peux prier comme tu veux, Dieu n'entendra pas ta prière. Que chacun de nous puisse faire une introspection afin de se remettre sur les 3 chemins. Tout le temps, à Matthieu, chapitre 25,
26. Mokanda ya Matthieu chapitre 26 et lobela kibiso bokangami ya nkolo Yesu Masiya. Nkolo Yesu Masiya akangami mpona nini? Akangami papa te ba sacrificateur oyo bazalaki na nzinga ya Kaifi bamonaki ete esaleli na ye matei maye oyo azali koloba ezali contre bango soki tokoki kolobela mokongo bamoni ke azali koblaspheme bamoni ke oyo azali koloba esepelisi bango te bazwi mokano ya kokanga ye mais babande koluka couverture comment faire pour te mettre la main sur le Seigneur Jésus tokokangela ye ndenge nini na kati ya bayekoli ya nkolo Yesu moko komona ezalaki Yuda Judas Iscariote azeli mokolo moko nkolo Yesu akei kosala mosala ndenge kosalaka mama moko ayaki na malasi moko ya kitoko ya solo malamu me fale azwa malasi wana apesa yango bakomba mama wana monaki c'était mieux malasi wana asopela yango nkolo Yesu na nzoto pour honorer Yuda asepelaki te papa te lelo Yuda azalaki considéré comme la chargé à finance en quelque sorte atali ke malasi oyo ya cher fale tozwa yango tobomba tokoki koteka mbongo wana tokosalisa babola mais koma mokonzi okoki kosala bongo nde Yuda asepermetaki kokende kokutana na souverain sacrificateur na biro ya Kaifi pour proposer bango ngai na la possibilité na yebete kozali koluka kokoma to kokanga kokote na ngai mais ngai na kopesa bino ni kopesa ngai ni bango balobi kopesa yo 30 pièces ya mbongo na bango batata ba mama nkolo Yesu atei bandimi na ye te mikolo ebelemi bayekoli na ye pardon ngai bakokanga ngai me kasi ntango bakokanga ngai eyebisi bango mayekoli koleka pamba te accomplissement ya compétence ya bino esalama nde bisika oyo outi kotanga ntango basacrificateur baye elongo na Yuda bamemi baye mpe bakomi bisika nkolo Yesu azalaki Yuda akei koambase Seigneur Jésus salut rabi to mbote na yo maître mbote mokonzi nkolo Yesu ayebaki masu koleka nde ayebisaki ete mon ami fais ce que tu es venu faire nde bakangaki nkolo Yesu ntango bakangi ye babandi kobeta ye na bobeti wana Pierre akomaki kokanga motema te yango bisika tundaki azwi epe na ye abeli sacrificateur na nkombo ya Marcus mpe akataki litoi nkolo Yesu asimbi litoi ya Marcus azongisi yango ayebisi Pierre zongisa epe na yo bisika ezali pamba te oyo akokoma na mbeli ye mpe bakokoma ye na mbeli batata bamama bitei oyo elingi koloba nini ezali facile et simple ezali lisesete ezali eloko oyo esalamaki physiquement pamba te moto mpenza azwaki mbeli akati litoi ya moto bazongisi yango eza lisesete mpona tocomprendre yango te eza facile à comprendre mais ntango baye kokanga nkolo Yesu bamoni bien bino boye kokanga motu papa te makambo azali koloba ezali ya lokuta mais litoi ya motu ekatani makila etangi alokoti litoi azongisi na place ezalaki c'était déjà un miracle na miso na bango mais lokola esengelaki maloba ya tata Nzambe ekokisama bazalaki na makanisité ya koloba ete motu oyo ekokanga papa te tolobi aza motu ya mokulu tomoni miracle asali totika ye seke azosala ba miracle mais bazalaki inobulé par l'accomplissement de l'écriture bazalaki obligé ya kokanga nkolo Yesu nde bamemaki nkolo Yesu
ndenge na outi koloba na introduction na ngai awa batata ba maman lelo tozali le 2 juin quelques jours après tokozala mokolo ya le 6 juin mokolo ya le 6 juin ezali mokolo oyo envahissement ya mboka nkamba ya Yerusalemi esalamaki mpo na nini bayaki koenvaye nkamba ya Yerusalemi nini esalamaki bokolibisa ngai nakomeka kolimbola mpe ntango na lopoto po ete bana na biso baka kokomprendre ndenge esengeli. Comme je disais tout à l'heure, dans 4 jours nous serons le 6 juin. Le 6 juin 2021, il y avait un événement qui s'était passé en Kaba, Nouvelle-Jérusalem. C'était l'envahissement de la ville sainte. Pourquoi la ville sainte a été envahie? Papa Simon Kimbangu, en 1921, avant qu'il commence sa mission, il était un catéchiste protestant. Comme nous savons tous, il a été baptisé à la mission pour la communauté. C'était la mission la plus proche. Mais Papa Kimbangu était le catéchiste du village Mbazabola. Mbazabola, si vous voulez plus loin, c'est ce qui était devenu Kaba aujourd'hui. Mais dans la contrée, il n'était pas le seul catéchiste. Il y avait un papa qui s'appelait Papa Mvoila, lui il était catéchiste aussi, mais il habitait le village de Lukengo. Lui il était plus ancien, il gérait le village de Lukengo, Yanda et d'autres villages. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Seigneur Jésus-Christ a donné la mission à Papa Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu a commencé à guérir le malade, à ressusciter les morts ou à faire tous les miracles possibles qu'il faisait. La première des personnes parmi le catéchiste, ils croyaient qu'ils sont Jésus-Christ. Parmi le catéchiste qui était dans la contrée, Papa Simon Kimbangu était parti raconter à Papa Mvoila l'histoire. Il lui a dit, voilà, écoute, Seigneur Jésus-Christ m'a donné une mission. Et la mission qu'il m'a offerte, c'est de faire son travail. C'est pour ça que je suis en train de guérir, je suis en train de ressusciter les morts. Tout ça, je le fais à son nom. Mais Papa Mvoila n'était pas content. J'ai dit, mais regarde-moi celui-là. Moi, je suis plus âgé que toi, je suis plus expérimenté que toi. Je suis un catéchiste à guérir, si je peux le dire comme ça. Mais Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas me consulter, c'est toi qui donneras la mission. Directement, il s'est rendu à la mission Foula pour aller balancer, pour accuser Papa Simon Kimbangu. Il arrive là-bas, il accuse Papa Simon Kimbangu de vouloir manipuler le chrétien protestant de l'époque. C'était protestant et catholique. Il dit au colon, écoutez, Kimbangu est venu me voir, voici ce qu'il m'a dit, il balance toute l'histoire. Mais à l'époque, le révérend Jennings, qui était à Voula, l'avait négligé, il n'avait pas compris l'histoire. Quand Papa Kimbangu faisait son travail, puis que la foule venait, il avait une idée de choisir 5 personnes qui pouvaient être comme des surveillants de l'époque pour gérer la masse. Et parmi les 5 personnes qu'il avait choisies, il y avait un certain Papa Pio qui était parmi lui. Mais vu que la masse venait de plus en plus, Papa Simon Kimbangu avait décidé de délocaliser la mission de Papa Pio. Il lui dit, au lieu d'être comme un surveillant, je te donne comme un protocole. Toi, tu seras là pour encadrer les personnes qui viendront vers moi. Mais Papa Pio dit, au lieu de faire son travail correctement, il maltraitait les gens qu'il recevait, surtout les enfants. Il tapait sur les enfants, il poussait les gens, ce n'était pas correct. Le Seigneur Jésus-Christ avait vu ce qu'il faisait, il est parti relater à Papa Kimbangu. Il lui dit, Kimbangu, écoute, le protocole que tu as nommé, Papa Pio dit, ne fait pas son travail correctement. Il maltraite les fidèles. Je n'aime pas cette attitude.
Et papa Simon Kimbangu, à son tour, avait appelé papa Pioni pour le reprocher, pour lui dire, papa pour le révoquer, mais pour lui dire, le travail que nous faisons, c'est un travail différent. Seigneur Jésus-Christ est venu me dire tout ce que tu es en train de faire. Répands-toi car ce comportement n'est pas correct. Par ces mots, papa Pioni était mécontent. Les mêmes jours, il s'est rendu à la mission Foula d'Obeluté pour accuser papa Simon Kimbangu. Il arrive là-bas, il trouve le révérend Jennings, encore, qui était là-bas. Et lui dit à sa manière, différente de ce que papa Mvoile avait dit, il lui dit, voilà, je suis venu vous donner le rapport parce que Kimbangu reçoit du monde là-bas, il est en train de dire aux gens, soi-disant, Seigneur Jésus lui a donné la mission. Mais je sais qu'il s'imite. Il s'est entendu avec les gens pour essayer de le guérir. C'est pour ça que je suis venu pour donner le rapport. N'avez-vous pas remarqué qu'il y avait plus de chrétiens dans vos églises? Les gens viennent là-bas à masse. Voilà, je vous donne le rapport, c'est le moment où jamais. M. Jennings, prenant ce message pour la deuxième fois, il s'est dit, mais c'est sérieux. Déjà, papa Mvoile, qui est catéchiste, était venu nous alerter. Et là, c'est papa Pioni qui vient nous donner ces messages. Mais qu'est-ce qu'il vous demande de plus? Non, il nous dit, on va pas boire l'alcool, tout ça. Mais moi, je vais plus suivre tout ce qu'il nous dit. On prend d'abord l'alcool, on donne à papa Pioni, qui commence à boire. C'est comme ça que M. Jennings avait convoqué papa Simon Kimbangu à la mission Foula d'Obeluté. Quand papa Simon Kimbangu s'est rendu là-bas, le protestant, le pasteur lui ont posé la question. On nous apprend que tu es en train de faire des miracles. Il a dit oui, bien sûr. Je suis en train de guérir et faire des miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ. M. Jennings dit, mais Kimbangu, t'es pas sérieux toi? Comment tu peux faire le miracle au nom du Seigneur Jésus-Christ? C'est nous qui t'avons appris Seigneur Jésus-Christ. Pour cette raison, vous avez vu comme nous suivons dans le théâtre, M. Jennings avait organisé une visite d'inspection en camp à Jérusalem pour venir constater de lui-même ce que papa Simon Kimbangu était en train de faire. Quand il est venu en Kamba, évidemment, il a vu papa Simon Kimbangu en train de guérir, en train de faire des divers miracles. Mais il s'est dit, mais si Kimbangu le fait, moi aussi je peux le faire. Il a demandé qu'on l'amène un handicapé qui était à côté. Et tiens, monsieur, viens. Le monsieur était venu. Il lui dit, lève-toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'handicapé était toujours sur place. Lève-toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'handicapé était toujours sur place. Pour lui, il pensait que c'était, papa Pioni l'avait dit, c'était vraiment des choses entendues. C'est comme ça que papa Simon Kimbangu avait guéri cet handicapé au nom de Jésus-Christ et cette personne avait marché. Je crois que nos frères et sœurs de JTK nous ont déjà fait cette scène ici. Mais l'histoire, c'était comme ça. M. Jennings est rentré à Obeluté. Dans son rapport, il avait bien mentionné qu'il a vu le miracle que papa Simon Kimbangu avait fait. Mais par contre, comme à l'époque, il n'y avait pas que des missionnaires, il y avait aussi des catholiques. Quand le message est arrivé à Gombe Matadi, le catholique a constaté que c'était dangereux pour eux, parce que les églises étaient vidées. C'est comme ça qu'ils avaient envoyé le message jusqu'à Mbazangungu. Et à partir de Mbazangungu, on avait diligenté pour envoyer d'urgence les colonels Morel pour venir à Kamba les 6 juin. Batata ba maman. Tolandi, moi détail histoire, nege et badaki nege salamaki. Papa Simon Kimbangu, pardon, ici Kazalaki, ayebaki déjà été bakoya kokangaye. Aïté déjà ayebisi batu, ngai bakoya kokangaye. Mais ceux qui bakoya kokangaye, mutu moko asala eloko. Oya monika kokite, zoma na mboka na yo. Soko moni oza motema makasi ya kokolenga te, soit bima na nkamba kende bisika mosusu.
ndenge toyebi histoire ndenge elekaki colonel Morel na basoda nyonso baye kokoma na mboka nkamba ya Yerusalemi mpo bakanga papa Simon Kimbangu bakuti fulu ya bato ebele balobi bapanza bango fulu baboyaki toyebi bapolisier bakozalaka na monduki balobi tobeta monduki likolo mpona kodissuade bato bapanzana mais soki babeti monduki mai ezali kobima kasi tata moko oyo akoye koyoka mateyi ya papa Simon Kimbangu ndenge asengaki ete mutu amoni kazali motema mokuse alongwa tata wana alongwaki te na kanda wana azwi libanga ababi policier azuki makila etangi toyebi bato bakosimbaka mondoki soki kanda eyebi ye akoninga areagir nde azwaki mondoki na ye abeti ebomi mwana ya mama moko azalaki na mokongo comme par hasard mwana wana azalaki mwana kasi ya tata abambaki libanga papa Simon Kimbangu banjelu baye bazwi ye ndenge bamemaki ye ti bakei kobomba ye na kote akendolo akendaki kokoya kuna na ntango na toyebi mama mulu na papa Simon Kimbangu akendaki kotika bango deja na mboka na tali batata bamama toraconte histoire ya ngolo yesu ndenge bakangaki ye topesi histoire ya papa Simon Kimbangu ndenge bakendaki kofunda ye ti ndenge bayaki na kati ya mboka nkamba ya Yerusalemi bakangi papa Simon Kimbangu mais ye aséchappé bakangaki bato mosusu par exemple mama Mbonga Thérèse bakangaki bamemaki ye papa Denis Mayanga mais elingi koloba nini parmi bacteurs oyo ya histoire totangi awa na ntango ya nkolo yesu totangi bacteurs oyo bazalaki lokola souverain sacrificateur totangi Yuda oyo bakontribuyaki mpo bakanga nkolo yesu epai na biso tokotanga mpe bacteur tokobanda na révérend Jenix tokobanda na tata Mvwala tozali na papa Mpioli na commandant Morel ngai na yo lelo bandemi ya papa Simon Kimbangu bazali kote ya biso bolingo bazali kote ya biso mibeko kolingana entre biso moto soki alingani na moninga akosala ye mabe te soki olingani na moninga na yo ovandi na ye mopanzi okofunda ye te mais histoire na biso ezali koloba papa Simon Kimbangu bafundi ye mpo kaka na jalousie papa Mvwala fo jalousie esali ye koma ye nga nazalaki catéchiste bazakala ngai nkolo so avisite ngai take de visite mutu akomisika akei kofunda epai ya basango mais ayebi te azali kofunda ndeko na ye bino moko botala papa Mpioli mosala oyo bapesi yo osala ezali mosala ya tata Nzambe ozali kosala yango ndenge elongobani te mais olingi bapesa yo toli te olingi balobela yo te papa Mpioli akei kofunda papa Simon Kimbangu bamissionnaire baye kokanga papa Simon Kimbangu mais bato oyo bafundi ye bazalaki banani na ntango wana église Kimbangisi ezalaki te mais tokoki koloba bazalaki bakimbangisa quelque sorte bazalaki bato bazalaki baproche ya papa Simon Kimbangu mais bazwi makanisi ya kofunda ye mpo bakanga ye. Pour une petite histoire, papa Mpioli azelaki dernier jugement pour que de robot dans la lifelo. Jugement na esalamaki awa akufaki 2 fois. Tango papa Simon Kimbangu uti fula aye kozonga aye na ndako papa Mpioli asali 3 tours ya ndako wana ndako kwei. Eumelaki te tata Mpioli abelaki. Tango akufi toyebi na bakoka kwa bakunda basalaka palabre esalama te kake ebeta na ebebe tumba ebebe
Papa Pioni a condamné Felo, nous autres on a eu tout ma massacre de Bakundaï, ah on a un petit ceux qui ont dit que nous avons une histoire de kimbangisme. Tout le monde a dit que papa Diagenda a l'objet de Makambo. Et il dit que l'objet est Ngai na yo ninge tofandi awa tata mama. Ba tata Pioni to sa combien ninge tofandi awa. Ba papa Mvoala to sa combien na ba mama Mvoala na ba mama Pioni to sa combien awa. Colonel Morel, oyo apesa maki ndingisa meya kanga papa Simon Kimbangu awa tozate kati na biso awa. To révérend Jennings, malgré au monde na yo mina na miso. Au monde qui est koka oyo yo lingi ko telemisa esimite ba telemisi. Mais au keta ko sala ka pona ko fona ko ba ki mutu wana adobe bisa maka. Bato bongo to moni miracle awa ndenge basali biso to moni yango biso moko masibi ndenge to kolobaka mais to zaki ko tilo ko sala bandinga mabe awa ta bongo to zate ko bongo na koloni ba kolon basala ki ba espace de ya 1500 mais de lo ngai na kimbangiste bato zali ko payer 1500 ils allaient sur la mindele ngai na yo tozali awo ba tozali kosala nyonso kofunda na misala mabe kotongana omoni moninga azala pasi susi na yo ezali azala na pasi ya koleka moninga azala ayebaki te ete makambo azali kosala nkolo tozali komona ye lokola nde tozondali awa ebele toza kosala makambo ndenge na ndenge me toyebi teke makambo tozali kosala bazali komona biso ntango ozali kosala mabe epai ya moninga ondimi teke moto azali komona yo imbango silifilie révélateur de choses cachées ndenge osololaka na moto kobatama na telefone na ba whatsapp ozalaka sur moto akomona yo te batata bamama par mon métier, nous avons administrateur de téléphonie fixe et centre de contact. Ce qui va être ici, il y a acheminement, il y a appel. N'est-ce papa, papa Pélékété, avec maman, pas pour nous. Nous avons appel et nous avons comme un abouti et pas destinataire. N'est-ce pas la maca? Ils ont la bisque et téléma. Bisque et télémaca et tika kaba donné. Komaka na onimo komaka na Facebook na WhatsApp na nini yeba que l'information là un jour et moi obima au vu et aussi de tout le monde nani ki mangisa sala WhatsApp ne to bandia nani yo kasi mutu asala ezala ka bongo ba donner tika la quelque part mais yo ko sala ka bata ma yebi teke un jour et moi obima kaka mwa parenthèse moke mikolo elekaki moke me mikolo elekaki ezali na mairie moko kaka Île-de-France ndenge toyoka bakolobaka ke bapinataka badonné basalaka boye mairie wana bapinataka badonné c'est-à-dire que bato ya mayele mabe oyo bayebi informatique mwa makasi bakoti bayibi bainformation ekomaki na Facebook otali yo papa Kingani, maman Kingani, mon identité là où nous sommes publiés sur internet. Mais nous y et comment on a négligé? Parce qu'il y a une faille de sécurité. Yo négo, même à la téléphone, autant à la yo, il y a une faille de sécurité. Et ma faille voilà pour le bossa la médaille on est là comment papa Simon qui va monter parce qu'il a déjà contre ma camondo ça. Ils sont là, papa Simon, on est là pour papa Simon. Batata ba maman, tous à la bandimia solo. Soki to tali koyo kama kambaye bazali koyo biso, mais les oyo tata zaba komseli biso ko zama na facilité. Soki tata ba baba ki banga le 6 juillet 2021
mais ayoka qui m'a papa Simon Kimba. Mais ma sœur c'est bête à ma guide. Papa Simon Kimba voyait pas qu'il était pas au Kanga, il va même maïté. Papa de Tatan Zambé a dit qu'il y a ça là, miracle, c'était prévu comme ça. Le Tatan avec ses coups de Tatan Zambé. Résultat de course, moi na kasinaye Koko a Koufi. Yago Basengi Biso, sauf pour la mature de Yoka. Papa Simon Kimbaku a dit qu'on peut s'embêter à l'économie. A eu une dernièrement, n'a pas fait sa dissertation. Après, c'est trois thèmes à dissertation, nous allons pour la Lélo. Où il s'est écrit ça la dissertation à Yo Moko. Thème à l'émotion à l'objet côté à zéro. Au combien de papas combien, pardon, nous la dissertation à côté à zéro. Batubazo quand ils ont dit côté à zéro, il y a des ngomba, il y a Yo Mondimi. Ngai papa kosa asibaye sila i compter à zéro. Mais c'est compter na ngai et c'est les cas qui pouvaient la moins 100. Avant la commande à zéro, ils ont posé combien de bons pour la commande à zéro. Premier thème, il y a Moana, il y a dissertation. Deuxième thème, Aïkoloba, qui m'en a mis c'est-à-dire Makamonio, c'est yo kosala kala molili et komonana. Est-ce que mon année déjà ou bien mon année bientôt? Sauf que ma papa qui a salaki, na mon lili et mon année qui fait à Koufi Malami Baleka à la Séatan. Et bon, il y a yo, ni ne quoi pécher pour mon année. N'était ma missa tout, MC Bisso, fini la récréation. Patata ma maman. Bisso de son égard à part de l'école, la récré. Qu'est-ce qu'on fait pendant la récré? Récréation d'attendre, il y a des détails, il y a des sakana. Papa Simon qui m'a dit à la monnaie, il y a yo to sakani mingi. T'as la tête de c'est la récréation. Qui m'a pas mon lingi, bêta ce qui j'ai dit de la récréation. Mais, parmi ici, yo aussi dit ça, ou bien vous continuez la récréation à yo. Bandinga ne soit pas la classe, mais yo tika tika la récréation, ou bien vous n'avez pas bandinga. Batata nangai, maman nangai, biso baso, vous allez vous bilenge, les poètes mongolo ya suka, tobungate. Yango, pour la confusion matin, na biso de l'obiboye. Poète onzo como ya seko, et c'est que la moto nyonso. Azo sa compter na ya zéro pour éviter que ça la masuna. Pamba de récréation ici là qui basi blaki. Ce qu'on continue comme ça la continue la récréation, makamono ça ko sala ma ya molili et komona na kimona meso na tangu wana ko na pasi. To siri sila ko tata wana ko ni mosantu. Amen. To te ba ko de. Tokondela tata na wetu bila zulu bika bamkukumiza zinanange bika kifumo na kukumiza bika nzolo na ngetu salama na toto na zulu pesa betu wanja na betu ya bimu nyonso unata betu na kukumona be kasi dolula bila betu kadi kifumo ke yage yangu na zinatata ya mwana cha santu. Amen. Tusingize kwa watu.